bana mboka bipai nyonso bozwami na mokili mobimba topesi bino bambote mpona baye bazolanda biso na ngonga oyo ndenge tozali na tongo topesi bino ba bonjour bonsoir mpona baoyo bakotuta libaku malamu mpona kolanda biso na bapokwa. C'est toujours moi votre humble serviteur Président Edi Kankou, le communicateur ya chef de l'État Moma Wakaninda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zuba Bilumbu. Naye lelo lisusu pona koloba mayematali mboka na biso. Soki biso to koloba te nani akoloba na place na biso parce que tozali na bawazalendo pe FARDC bazali kobunda. Biso ba o nzamba pesa mungongo ya koloba isengeli toloba. Mena kosenga baye nyonso bazali na tango oza na télévision ozala wapi kangama nano na bayoka news télévision sikoyo olanda biso pe kozanga te ko s'abonner ko liker ko partager pe ko aimer émission yango ne pesa ka biso makasi pona ko sala ba recherche ebele pona ete bobanda ko nanda biso na tango nyonso. Lelo tozali awa to kolobela surtout mayematali mboka na biso Congo. Tomoni awa ose ya matata mponi tokokota na mozindo mpona bokoka kososola mayenini mazali koleka ntango mosusu bazali koloba na bino likolo me tokokota na mozindo. Tomoni coup d'état raté oyo euti korate na Kinshasa awa précisément na capitale ya Engondo Congo démocratique oyo ekambami epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomoni pe ndenge bauti ko imposer Rwanda retrait dans l'immédiat na sol congolaise oyo eche makelele ebele na ba média epai ba ya opposition pe epai ya biso ba ya pouvoir. Tokolobelela pe lisusu pe bakombo oyo basite ke bazalaki na plan ya ko monter chef de l'État coup d'état. Tokozanga te kolobelela oyo tobengaka Kazemberebeka Nambe komanda Hippolyte alias Joseph Kabila na mayema uti koleka na Goma oyo akotaki te pe ndenge bauti korécupérer lupango ya bato na avenue Pungu oyo Kabila kanga pendant 23 ans. Naza na bino me nasengi na bino kaka ke bolaike bosabone bokomate émission yango nde ekopesa biso makasi ko changer chaîne te kokende place mosusu te lelo internet yango nde eza fin yango nde ezosukisa makambo tokozala libanda ya sujet te tobandi na dossier Frank Diongo Christophe Moukoumad oyo azalaka ancien gouverneur ya Sankuru na Corneille Nanga na Bertin Bisimwa lelo na prison ya Ndolo bazali ko traiter dossier ya Nanga Frank Diongo Bertin Bisimwa pe na Sultan Makenga mpona bakoka kokondane bango parce que boyokaki ete l'État congolais atiaki mandat d'arrêt international contre ces personnages oyo touti kotanga bakombo awa parce que nautaki koloba dernièrement nini ndeko bandeko bozolanda nga na Océanie na Europe na Amérique na Afrique bipai nyonso bozwami na Asie oyo botuti libaku ya malamu ya kolanda biso na ngonga oyo bofongola matoi boyoka. Nalobaki makambo ya bakor oyo ezalaki signé na 2012 2013 oyo lelo esali oyo tobengi mixage brassage au sein de notre armée oyo lelo ezokomisa lokola armée congolaise ezali faible. Nakoexplike mixage ezali nini brassage ezali nini. Mixage ezali ozwi mutu eloko oyo ezalaki ndenge lelo bakoma kozwa bambwa oyo tobengaka pitbull bazwika mosu lion na mbwa basangisi baboti mbwa oyo tobengi pitbull nayebandela kozala na esprit nini akozala na esprit ya mbwa apres ta mosusu 5 années plus tard boye komona ke mbwa wana lelo akomi na esprit mosusu
nde wana tobengaka mixage. Donc bazwaka ba Rwandais basangisi bango na armée na biso, mais brassage na Congo esalamika ntango MLC ake na rébellion oyo ezalaka soutenu par Museveni oyo azali président ya Uganda. C'est par là oyo tobeni brassage. Donc MLC aye na basoldat na ye bakotisi bango na kati ya FARDC. Maintenant il y a eu les accords oyo ezalaki signé ntango wana na ba Raymond Tshibanda 2012-2013 oyo esalamaki. Mais lelo Congolais epai nyonso oyo ozwami soki lelo tolobi ke toteka mabele na biso oyo ndeko oyo ozali na poto na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, to na Afrique awa, mais oza Congolais, oza na baparents awa bazwi bateki mboka oyo ndenge régime ya kala oyo tobengi régime sanguinaire oyo lelo etalisami na komatisa bino mafuta kala mingi te oyo lelo etalisami na miso ya mokili mobimba ke le tueur de peuple congolais c'est Kazembere de Kanambe commandant Hippo alias Joseph Kabila etalisami na mokili mobimba lelo. Donc baimboka na sengi na bino bokota ebele mais bobosana te ko like ko s'abonner ko commenter ko aimer émission toye kolobela bino ka ba vérité toye kofinga mutu awa te natangi a Corneille Nangaa Sultan Makenga Bertin Bisimwa bazomi benga ba Congolais mais banzimi population oya est ya Congo oyo ezali méprisé pendant 30 années 30 ans s'il vous plaît 30 ans bamama bazali violé bana batikali baofele bana bazali dispersé misusu bazokotisa bango na armée par force nos minéraux sont pillés oyo na monde entier bazali kobenga ntango nyonso minéraux du sang Nangaa aujourd'hui ata sengi pardon nani oyo akoyanola Nangaa nani oyo akondima koyamba Nangaa soi-disant pasteur. Deuxième point avant na zonga na makambo oyo ya procès oyo ezali lelo tozali le 25 avril 2025 vendredi oyo ya lelo nazosala émission oyo vendredi ya lelo nde procès wana ezali ezosalama na minute oyo mais naye na Pierrot Luau ngai ebikampu ndenge naza boye natakaka makasi mais bamilio oyo Olive Lembe oyo nabengaka maniki akinga kati apesi yo kende koloba ke baboma bakasa ye soki ozali vrai Congolais oyo na bapatron na bobomi na este bobomi ekoki te ozo insulte bakatange baboma bakasa ye mpe baboma Tshisekedi pero biso tokosangana tanke bacommunicateur tokokende koporte plainte na cour pénal international Belgique oyo ezobomba yo wana place oza na Belgique yeba ke Belgique bango nde bakoloniza mboka oyo République démocratique du Congo ezali Belgique tokoluka ndenge nyonso oyo Pierrot Luau tokosimba yo kaka parce que na se ya moi oyo eloko ya sika ezalaka te nyonso esi esalama mpe nyonso tokomona nyonso tokobuka nazosenga na bandeko nyonso bazolanda na ntango oyo bazolanda biso bolaike bosabone bokomante boaime bopartage émission c'est ça notre force yango nde ezali kosala biso makasi naye sikoyo awa na coup d'état oyo ezalaki préparé awa précisément na Kinshasa na temps oyo tozali kobelela cri d'alarme tozali koloba ntango nyonso tu bandeko bazokufa na este boye misu na biso nyonso ezalaki focaliser wapi na este ya Congo nakolinga napesa bino information avec précision
nakolinga te ke naloba makambo kaka po naloba. Je vais vous donner les informations avec toutes mes précisions. Bakangi 41 colonels avec un général. Général avec général ya nini ya Bana Moura, autre même ma garde républicaine, dans une hôtel na Bandalungwa, autre bengi Bandal. Bakali bango, bazo sala nini. Ba préparer déjà coup d'état na bango. Oyo ndenge tozali focaliser na est à Congo. Bango déjà bazo sepela déjà que pouvoir ya Tshisekedi et Sili. Donc ça là qui coup d'état bien préparé. Ndenge tout le monde a que ceux qui nous pouvoir, il faut aller à la chaîne nationale a sali déclaration que maintenant c'est moi le président. Des locaux, bas militaires ou la FARDC, dans mon corps garde républicain ou azali général, je vais chercher son nom, na kopé Sabino Yango, Kalamingité, même vidéo on a beaucoup tala. Tolina kito sutukaboe, tozali à est kuna tozola na mamu ya est, awa na Kinshasa, bon rebetani, pouvoir esili. Mais le corps de Chilombo, Tshisekedi wa Mulumba. Oh, Tobeni Zubabilum Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Azaya Nzambe. Tellement Nzamba Simba na loboko na ye. Moyen, bako kakosa la coup d'état ezalité. Tolandaki, ba voisin. Ba inia Congo. Oh, Tobeni PPRD. Oh, komaki FCC Paris, ya mensonge. Le roba komi Alliance Fleuve Congo. Oh, batie nanga comme moi na bitinda. Balobaki par rapport à maloba ya son excellence Constant Mutamba. Oh, azali ministre de la justice. Oh, ya garde du sceau. Alobi que Tshisekedi a échappé plus de 100 coups d'état. Raté na mboka oh. Donc, il va officier, oh, bazali ba officier supérieur. Ba préparer tout makambo en convergence na banani ba M23. Na AFC ya Kabila. Mwana solo ba nanga te ya Kabila. Ba préparer coup d'état na bango oyo pona bokonzo uti na Nzambe. Oyo peuple congolais ba pesi Félix na 2018 pe 2020 oyo ba pesi Tshisekedi 2018 na 2023 lelo to perdre yango baza pouvoir na mandoki. Or que tant passation pacifique de pouvoir et salama na mboka oyo tolobaka ke premier pouvoir premier président ba tchaka eko tchaka yami balé ezalaka par coup d'état yami satu par coup d'état yami satu par coup d'état yami nei to salaki oyo ezali pouvoir pacifique. Donc ba officier supérieur oyo ba sali vidéo na bango ba sepeli déjà que ndenge ezali boye pouvoir Tshisekedi de Sili tolinga kato zalaka ka to surtout ka tongo moko boye boye ki masase bandi ko beta na mboka oyo na Kinshasa bazui ba cercle parce que tant ozomona mutu oyo koki kosala Tshisekedi coup d'état a réussir ezali ba garde républicain po bango nde baliaka na ye bango nde batambolaka na ye bango nde bazalaka na ye mais tomoni un général ya garde républicain parmi ba officier oyo bazali ya ba unité mususu au nombre de 41 nde la mokola lelo non lelo ezali prosa bananga euti koleka il y a 2 jours oyo bauti kosambisa bango na ndolo bazosambisa bango na haute cour militaire na prison ya ndolo. En tout cas nasengi na bino makambo eza ebele bolike bosabone bokommente bopartage émission. C'est toujours votre humble serviteur président Edi Kankou toza na bino parce que ba news ezali ebele baimboka na kosenga na bino tolinga Congo. Tomoni Tshisekedi auti kosala eloko moko oyo nanu banda Kasavubu ti lelo etikala kosala mate parce que soko tuni na Bible bakoyebisa ok soldat avivaka na solde na ye. Solde na ye ezali salaire oyo bafutaka soldat yango wana babengi solde avivaka na solde na ye. Mais banda basoldat babandi na ntango ya Kasavubu tina mer rouge place tosukaki ezali epaka Zemberebeka Nambe oyo ayaka na buta mbula azolaka teni mulai lokola mazantongo ye moko lokola mwana machombe ayebaka valeur ya basoldat te ayebaka valeur ya basoldat te. Pourquoi ayeba valeur ya basoldat te? Soki totuni bagénéral Baumba Bambuza Babe
Mamadou Ndala et consort bakoya baboma bango. Mais ceux qui totangi ba général rwandais kino na moya lelo atamo ko tatikali kokufa. Mais lokola Félix azali na bolingo ya Congo koleka yemoko asali nini lelo matiseli ba soda salaire yango soki wana ta matite a doublé pe azuli lisusu soda soko boti bana na 5 bana wana bakobanda kofutama na mwasi akobanda kofutama ezala batini na bitumba mete komona nazobenga bango banyangala kata oyo bacomploter contre chef de l'état pour la basala coup d'état au pouvoir ezonga na basoda. Or que toloba makamba pouvoir ezonga na basoda ekoki suko sala mate nde Edi Kapen aye kolobake à partir ya les 5 ou les 6 mai azotanga vrai assassin ya musée ekozala à la Gombe. Prochainement je vais vous donner, même demain je vais vous donner les noms. Il y a place oyo ekozala mazotanga vrai assassin ya musée azotanga ye parce que musée ezalaki noko na ye mais oyo wana botuna bapara na ye lelo alakisi ezaleliki azala rwandais aye Goma akomi na Goma akei kolala na Kigali azongi bino boponi Kabila bimi awa Kabila bimi pourquoi azoki coup de fil ya baaméricain balobi na yeke komeka kosala déclaration moko politique awa te komeka te c'est par là abangi akei azongi tokolobelela pe accord oyo ezali kosala bato motema pasi oyo esukisi bato na kolobela yango accord ya États-Unis d'Amérique na Congo tozongi nano na nsima me nasengi na bino bolaike bosabone bokomante bopartage émission nalobi yango nde esalaka makasi na biso botala ebele bokota ebele ezali oyo ya bino molobeli président Edi Kanku tobangaka eloko te tokoloba nauti komona a na mokolo ya lobi information tozwaki tokoverifie yango mais ezali information vrai oyo balobi ke ndaku ya Katumbi ferme ya Katumbi ezalaki encerclé na butu ya lobi epa bato bazali na minduki toyebi te bazali ya biso to bazali ya biso te ezali makambo oyo esalami na poko ya lobi na butu ya le 24 po ntongo ya lelo etana c'est-à-dire ndako ya Moïse Katumbi ferme na ye ezalaki encerclé bato wana ezali oyo batindi mpona babundisa bakongolais te toyebi te ezali oyo batindi mpona bakweyisa régime ya Tshisekedi te toyebi te donc information ezali okatanga une présence militaire a été signalée à la ferme Fukuka, c'est ce que je cherchais, de l'opposant Moïse Katumbi. Des militaires sont actuellement positionnés devant la guérite de la ferme ainsi qu'à différents points stratégiques, notamment près du robinet extérieur, de l'ancien garage et de leur véhicule. Pour l'instant, ils n'ont fait aucune déclaration. Alerte. Alerte est responsable. Biso peut-être quoi alerter parce que information. Tant que et seigneur to pesa pour bakonzi. Ba bazolanda bakoka ko vérifier. Yo baki na mkola lobi ke park to ya Katumbi oya Futuka. Ya Futuka ezalaki plein na ba militaire oyo bazali non signalé o makambo ezo salama mais complot oyo tozali awa oyo tozali na yango ezali complot oyo ezali ya Katumbi Kazembere Kanambe Kagame Museveni et consort ye Katumbi yango ayoki ke bakangi babia Kabila bakangi babia ya Kabila nyonso pe Kabila doit être poursuivi. Ye pas alingaki atante chance ya na Goma. Lokola yela Kabila baza ba pere, tango ayoki kake ba sanctionner Kabila bakokanga babia Kabila nyonso. Kabila azala poursuivi
c'est par là Katumbi alobi mbadi na koya te atikali kuna fandi kuna nde bozali komona baza ba permet nzambe aza malamu parce que tolobaki ke mutakala na bango ekobima na poisa lelo congolais nyonso aye ko comprendre makambo esali ke ministre ya intérieur oyo tobengi maître Jacquemain Chabani Loko a eu décision à interpeller tous les gouverneurs. Il y a République démocratique, c'est-à-dire tous les 26 gouverneurs. Il y a République démocratique du Congo Mobimba qui désormais manifestation à PPRD dans Mboka Oyo Moye Salama Lisusu ezalité. Donc manifestation à PPRD kotika la Rosala Masute. Oyo Congolais, oyo zali nanga awa, place on a na king awa. Olati polo ya PPRD yebela. Olati polo ya mutamandefu yebela. Soko zali mutamayele. Assassin criminel oyo bomi batu nyonso tozotanga awa. Oyo bomi batu nyonso tozotanga awa. Oyo tobengi Kazeberebeka Nambe commandant Ipo. Assassin. Yo zolata polo na ye mutu banda guerre ya M23 banda kino lelo. C'est lui. Oaza le promoteur yango Kagame amonaki ke naboyi na makambu batu nyonso na travailler na bango bomi bimisa siko parce que ba sanction ngana zozwa na mutu na eleki kilo lelo bandeko na ngai est-ce que boyebi ke na Rwanda batu bakomi même kokende kozwa bilamba ba cadavre c'est-à-dire batu bakufa ake koluka elamba po alongola mutu akufa elamba po alata na nzoto tala degré ya pasi o ba Rwanda bazomona tala degré ya pasi donc sanction oyo ebandi wapi na lupango ya PPRD oyo ezalaka na Gombe na avenue Pumbu babotola yango pendant combien des années 23 ans oyo babotola zela lukela bino nalingi kopesa information oyo ezala complet nalingi te ke ezala ndambu bo comprendre tozokende wapi toza wapi makambo sikoyo ya kitoko ebandi sikoyo awa place nalobaki ya Edi Kapen mpona baoyo balingi bacomprendre pourquoi Edi Kapen alingi koloba namoni yango napesa bino apres tozonga na makambo ya résidence ya Kabila balobi Edi Kapen prêt à révéler la vérité sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila ce 26 avril. Donc, il y a le 5, le 6, ils ont le 26 pour rectifier. Le général Edi Kapen s'apprête à briser la silence 24 ans après le coup de tonnerre qui a touché Musée. C'est 26 avril à l'hôtel Sultan de Kinshasa. Ça sera à l'hôtel Sultan de Kinshasa. C'est 26. Edi Kapen à Koloba, Moutabomaka Musée. Parce que c'est là, c'est le qui. Et ça, le 26 oyo. Naza si déjà te développa ki yango, to lobi mukolo moko akolela na monoko ya mboka. Ndeye tozo kende bo mukolo moko akolela na monoko ya mboka. Ndaku oyo bakangaki yango pendant 23 ans. Ezali lokola nde naza na ndaku na nga boye, mutu aye naza na lupangu na ngai. Nafanda na lupangu na ngai na somba yango a bonne et due forme na l'état naza na ba document na ngai. Mais tellement yo ozali le tout puissant oyo lobi désormais lokola ngala sima minduki po yaka na buti na pistolet tala mutu mubimba bazokende conseil des ministres baninga bazokoba ba point oyo essentiel na kati ya nini ya fandi lokola kola na zamba yebe loko te azo dessiner pistolet mutu andengwa c'est eza insulte ya kozwa mutu ya boye kotia ye akoma président de la République démocratique du Congo eza insulte. En tout cas, bato va pesa Congo ya Kabila wana bakiungu wa kumwanza ye consort. Milimu na bango kenera milimu na bango pema pena na place mabe. Parce que basaka na biso. Kabila bomi batu tout. Baboto la lupango ya bato depuis 23 ans. Lupango ezalaka ya bango. Batia siège ya PPRD. Boto la bino moke. Parti bozo kumisa ke parti présidentiel. Bazalaka na siège T. Bazalaka na siège T. Siège ezalaka te. Lelo, gloire à Dieu, sengaki ke mwana ya Nzambe, mwana ya Nkoi aya, nde lelo
lelo bazongisele mama ya bato lupangu oyo azwi lupangu ne après 23 ans ya aza na problème te babongisa batonga basali nyonso mais lelo mokolo lupangu azwi lupangu na ye nde tomoni bakoliti ya PPRD bazokosa makambo aya koloba ke o force d'hypocrite ya IDPS bapie lupangu wana biso tokopie lupangu wana na ndenge nini IDPS ekopie lupangu wana mpona kozwa nini mpona kosala nini mpo tozwa pe nini na nsima na yango bana mboka ezali mpasi na makambo oyo tozali komona ezali mpasi mpona makambo oyo tozali komona na mboka na biso ezali mpasi makasi na ye sikoyo na dossier ya Bukanga Lonzo Matata Loso Bukanga Mponyo bofongola matoi bolanda ngai parce que kala mingi te nalingi na chite mais bolaike bosabone bokomante boaime mpe bopartage émission bofinga ngai te nazoloba makambo ya Congo parce que nga soko répondre mabe nga mpe na répondaka ofingi na fingi olobi malamu te félicité parce que abanda na bandia na fingi mutu te lelo congolais nyonso comprendre que tozalaki na bapoliticien oyo bazali tu ya franc-maçonnerie na mboka oyo dossier Matata Mponyo bafundi ye mpona 280 millions de dollars oyo batiaki na parc agricole de Bukanga Lonzo na mbongo oyo tomona mosala moko te balona kaka masango kaka mbala moko masango wana ekenda Afrique du Sud ye aza misolo nyonso akenda kotonga université Mapon oyo ezali na Maniema misolo place ekenda traçabilité ya mbongo wana toyebi te esengelaka ye Matata bolandanga bana mboka mpo bokoka kocomprendre Matata Mponyo bapesi ye poste wapi na Guinée ye Matata Mponyo poste na Guinée olieke asuka na Guinée alobi ote nakobanga eloko te nake koaffronter justice ayawa bakomi kolebisa kende koaffronter justice yango akendaka te kende koaffronter justice yango okendaka te bazwi na Sénat na ntango wana balongoli humilité ya Matata Mponyo masamba te lelo econsidere ke Matata Mponyo abimi député mais basi balongolaka humilité nde tomoni caméléon oyo tobengi Vital Kamerhe caméléon oyo azojoue Tshisekedi na mbela double tranchant aye oyo te bakoki kosambisa te balongoli humilité te non bekour atali alobi non oyo ekomi kosakana na justice babamboli 20 ans Matata Mponyo azwi 20 ans de prison nalandi video na elobi ba déclaration azali kosala o ezali présidence moto ekomi koextramaliser nini justice ezali kindoki papa ezali kindoki balobi soko oliaki biloko ya mbwa zala mbangu toza na posa totonga banzela toza na posa tosala makambo ebele bilile ezalaka ngonga toza na bamakambo ebele esenye toloba bacontrat américain bamakambo ebele to explike baimboka mais ntango na biso ekoki nasengi na bino kaka bolaike bosabone bokomante boaime émission c'est votre humble serviteur président Edi Kankou nakozanga te kopesa bambote na ngai napesi mbote na ngai na madame na ngai Ketia Moseka epai ya zwami napesi mbote na bana na ngai Palmira Junior Patricia Keana Sam Bébé na oya sika tozozela bambote ebele epai ya zwami napesi maître Denis Kalonga bambote ebele epai ya zwami mpe baye nyonso balingaka président Edi Kankou plus 243 89 32 44 181 plus 243 89 32 44 181 aimer liker s'abonner partager kofinga ngate pona fingi mutu te tokutani mbala nsima mpo makambo kitoko eza ebele tokoloba mpo bilili ezali ngonga bye bye.